Bandeko awa ba bonjour bonjour. Awa tozoyoka maman na biso maman BBC. Donc voilà c'est toi ba la famille libota. To soit na cannabis penza liboso ba tuté. Moninga sali vidéo na yo okozwa yango otie pe ba image na makambo ba copyright awa ezate. Donc a toujours dans maman BBC. La biso la famille libota. Donc voilà. Versa oza fille moko ya mutema kanda epa ya Belleville na barate bokufela nini. Mais baraté beaucoup fait la nuit on a Belleville vraiment avant ya koloba et si batiki la yo maman Olivier Belleville atiki la yo maman Olivier oko kotika mwana batika lente bandeko oko kotika Belleville calme te Vincent tika Belleville calme yo za moi c'est toi za mwana mobali balusa lolemo avant koloba balusa lolemo ya malasi la mukende te fanda ka pa eh mama Makambu kobomba na motema te koma mafu. Je vous jure, la plupart ya ba AVC et autres la ba stress. Okokoma na yo paralysie. Beta kabilo kumusupala. Oye osala AVC. Bande kwa un certain âge. Makambu kobomba na motema te koma mafu. Je vous jure, la plupart ya ba AVC et autres la ba stress. Okokoma na yo paralysé pamba. Beta kabilo kumusupala. Oye osala AVC. Bande kwa un certain âge. ndeko na ngai keba na entourage keba na moto aza pembeni na yo otango moto asali yo mabe yo moko kati na motema na omoni ke nalimbisa me ye azoyebisa kolimbisa ete okobima zoba keba poso pe totali bien intérêt ezaka ya yo oyo asali yo mabe ntango olimbisi ye nde esika yo mpe liboso ya nzambe okoloba prière oyo malamu tolobaka chaque fois me tosalelaka te limbisa masumu na ngai ndenge nalimbisaka bao basalaka nga mabe pozwa na pouvoir ya koloba maloba wana seki fo limbisa keba na entourage parce que soki olimbisi ye soki mpe otali bien intérêt eza ya yo balembiso te limbisa bingaka kaka topeso te eza éducation bapesa yo bingaka kaka topeso te eza éducation bapesa yo. Oula, nous sommes bel et bien à Paris, en France, à l'île de France. On ne vous dira pas où nous sommes logés, hein. Vous voyez, non? Mais c'est comme celle-là. Hey, le 10 et le 11 mai, Folie Bergère. 2 séances. Samedi 10, ça commence à partir de 20h. Mais l'ouverture des portes, non, c'est à 18h. À 18h. Je vous invite. Vous toutes, regardez-les. Moi là, je dis, j'ai un objectif. Il faut que je l'atteigne. C'est ma copine, mais elle ne me dit pas tout. Moi aussi là, je fafouille et puis je fouille. Je vais trouver. Venez voir, je vais trouver. Camerounais, tout le monde, Béninois, toute l'Afrique doit se retrouver pendant ces 2 jours pour qu'on puisse fêter ensemble. Mais je vous passe mon petit, il va vous dire le reste. Voilà. Petit. Quoi? C'est ce qu'on a dit à ton enfant d'habitude. Mais toi, tu as dit que tu peux faut arrêter tes trucs là. Faut arrêter. On est à Paris, hein. On est à Paris. On va tout déchirer, ça va de Paris. Non, laisse tomber. Non, frère, laisse tomber. Non, ça va à la maison. Alors la maison, c'est bon. Non, ça va. Je joue plus. Non, reste tranquille. Voilà, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a jamais fait ça. D'accord. Calme-toi, d'accord. On invite tous
le monde, le Camerounais, toute l'Afrique francophone. Voilà. Guinéen, Malien, Togolais, tout le monde. Burkinabé, Centrafricain, Congolais. Congo Brazza, Congo Kinshasa, on vous attend tous. Événement de l'année. Donc 7 000 $, 7 000 Baboya basambwa na biso ya actualisation. Voilà. Yabiso Yangoyo. Et Bandi. Ayez. Très bientôt. Voilà. Très bientôt, donc le 7 juin 2025. La Belgique. Na Belgique. Un grand. Hey, salut! Présentement, je suis en train de faire le sac pour mes filles parce que oui, on s'en va faire une super belle activité entre filles aujourd'hui. On le sait, les vacances d'été ont commencé. Grand événement de charité, de fraternité avec la fondation ISD. Soirée de Charité. de charité, Soirée de fraternité. de fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour Naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Basay Labiso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bon cœur. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de Charité. de charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema ya kokaba. Cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ya kozala. Ngai na kozala. Parce que le 7 Juin. juin, na kati ya Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bana mitema malamu. Bino bato nyonso boningaka kosunga. Babi tosunga ba orphelin, tosunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? Tobengi biso nyonso. To ya tellement ébélé. Moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête boyamba biso. Appelez déjà na numéro Oyezanase bo salaba réservation na bino. Boya et belé to benga mi poto sunga to sungana. Ma place est limitée. Voilà. Très Vous limité. avez déjà réservé déjà ma place na bino. Vous avez un numéro Oyeza juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise ils a tellement ébélé. Ma concours ils allaient. Bilo kako gagné ils a tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia komena izali. Pourquoi pas tous ces belles Dîner à volonté. Parce Voilà. que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. ya koloba soki obalusi yango 7 fois ekoyebisa yo nini okoloba okokontrole lolengo na yo. Bandeko, pardon mpenza balusa lolemo ava koloba. Lolemo ebomaka, lolemo epesaka mpe bomoi.
Sony. Eh, Gabriel, ça c'est pour ça. Pourquoi pourquoi on est là on a les quels pour aller pour le conduire nous là na yeti allez na média ayi ko tanisa mala nisu ayi ko isa benvi ko posa na ngate ata na dikina esi ko posa na ngate on nga la lobate makambu ko bomba na motema te koma mafu je vous jure la plupart ya ba AVC les autres na ba stress okokoma na yo paralysé pamba betaka biloko musupala oye osala AVC bande kwa un certain âge makambu ko bomba na motema te koma mafu je vous jure la plupart lolemo naye kolobela lolemo epesa bato vie lolemo ebotola mpe bato vie lolemo efungola porte oyo ezalaki ya kokangama lolemo ekanga mpe porte oyo ezalaki ya kofungwama yango omoni nzambe aloba tobalusa lolemo 7 fois avant ya koloba soki obalusi yango 7 fois ekoyebisa o nini okoloba okokontrole lolemo na yo bandeko pardon penza balusa lolemo oui il faut laver par-ci lolemo epesa. Vous êtes quelqu'un qui souffre de sensibilité et qui aimerait des dents plus blanches? Je recommande lolemo ebotola mpe bato vie lolemo efungola porte oyo ezalaki ya kokangama lolemo ekanga mpe porte oyo ezalaki ya kofungwama yango omoni nzambe aloba tobalusa lolemo 7 fois avant ya koloba soki obalusi yango 7 fois ekoyebisa o nini okoloba okokontrole lolemo na yo bandeko pardon penza balusa lolemo avant koloba lolemo ebomaka lolemo epesaka mpe bomoi esalinga te baza choke pourquoi babenga ngati kwani pourquoi moninga yo na leki ayi koluka nzela na yeti aleki na media voilà ayi kotanisa mala miso ayi koyisa benvi kobosa na ngate ata na leki na esi ni kobosa na ngate ongai na loba te makambu ko bomba na motema te koma mafu je vous jure la plupart ya ba AVC les autres na ba stress okokoma na yo paralysé pamba betaka biloko musupala oye osala AVC bande kwa un certain âge makambu ko bomba na motema te koma mafu je vous jure la plupart ya ba AVC les autres na ba stress okokoma na yo paralysé pamba betaka biloko musupala oye osala AVC bande kwa un certain âge. Voilà. Ndeko na ngai. Oui, yaya. Tososwa na likambo. Tozoyoka. Keba na entourage. Entourage. Keba na mtu aza pembeni na yo. Otango muntu asali yo mabe, yo moko kati na motema na omoni ke na limbisa. Me ya zo ebiso ko limbisa ete okobima zoba. Keba. Pour ce peut total bien intéressant kaya yo. Oya sali yo mabe tango limbisi ye, nde esika yo pe liboso ya nzambe okoloba prière au malamu tolobaka chaque fois mais to salelaka te. Limbisa masumu na ngai ndenge na limbisaka bao basalaka nga mabe. Voilà. Pozwa na pouvoir ya koloba maloba wana c'est qu'il faut limbisa. Voilà. Pardonnez toujours. Parce que ce que limbisi et ce qui peut otali bien intérêt za ya yo. Voilà. Balembiso te limbisa.
Voilà. Les éducations va faire ça. Jamais. Les éducations va faire ça. Oula, nous sommes bel et bien à Paris, en France, à l'île de France. On ne vous dira pas où nous sommes logés, hein. Vous voyez, non? Mais c'est comme c'est là. Hey, le 10 et le 11 mai, Folie Bergère. 2 séances. Samedi 10, ça commence à partir de 20h. Mais l'ouverture des portes, non, c'est à 18h. À 18h. Je vous invite. Okay. Vous toutes, regardez-les. Moi là, je dis, j'ai un objectif. Il faut que je l'atteigne. Okay. C'est ma copine, mais elle ne me dit pas tout. Moi aussi là, je farfouille et puis je fouille. Je vais trouver. Venez voir, je vais trouver. C'est tout sur Paris. Oh mon Dieu. Toute l'Afrique doit se retrouver pendant ces 2 jours pour qu'on puisse fêter ensemble. Mais je vous passe mon petit qui va vous dire les voilà. Où est ton petit là? Quoi? C'est ce qu'on a dit à l'entendre. Petit Go Michel. Mais toi, tu as assis, tu dois l'engager. Il faut arrêter tes trucs là. Il faut arrêter. On est à Paris, hein? Eh. On est à Paris. Attends, on va parler, ça va de Paris. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Josso. Josso à Paris. Non, reste tranquille. Josso à Paris. Voilà, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça veut dire là, il n'a jamais vu ça. On est d'accord? Calme-toi, d'accord? Vous avez parlé à ça. On invite tout le monde, Camerounais, toute l'Afrique francophone. Voilà. Et Joshua. Mon Dieu, il est en vie. Congo Brazza, Congo Kinshasa, on vous attend tous. Oh là là. Je suis pressée là, il y a donc $7 000, $7 000 l'argent. Qui dans l'eau de lycée. Voilà. Yabiso Yangoyo. Et Bandi. Ayez. Très bientôt. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique. Un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée des Charité. de charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour Naba orphelin. Yango Bazako organiser ce 7 juin 2025 na Belgique. 7 juin. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani ou Basay Labiso soirée événementielle. Et voilà, un événement. Voilà, c'est Anima Kokala qui parle. Nakake na mbashu toni. Kwa ni abando bimana mwana nayo. Mwana waza ntumba ya kala. Ma mère wana na pesa kombo ya ma mère. N'est-ce pas est-ce que mutapesa apesa mwana no kombo ya ma mère. Oyi bakangoti. Mwana na yo mutu apesa kombo ya ma mère. Ezalaki nani? Eza eseti. Bobo zalaki stango basho ya poto bazotindela bango mbongo, bazotindela Gaïta mbongo. Gaïta koloba ma mère. Donc veut dire que soit atindeli moi atindeli Gaïta 5 ça aza na basi na Canada. Na Toronto mwana no aza na mwasi. Na Calgary mwana no ndumba ya mwana no aza na mwasi.
na Winnipeg aza na mwasi awa na Montréal aza na ba mama na Paris kuna kutu koloba te kuna ezaka lokola gambela na bango basa na basi bele batiki na basi makolo na nini mwasi mama libala kolongwa awa tala mwasi ya papa ale akolongwa na Canada tiki libala na ye akomocha mobali musukusuku mobali toka bwana kaka na zwi nanga mobali yango nani ale mabana da Botane mokili eza, botala mokili ndenge eza. Tala mokili yango ndenge eza mabe. Mida ye moko bula wayo. Alimbisa kaka. Mama étoile elimbisa. Toyoka. Je pense que tu vas comprendre. Ça va? Déjà Margarine. Je vais juste laver, nettoyer parce vous allez chauffer ma surtout ceux qui ont que si elle peut tourner partout, elle peut travailler partout. Mais chez vous là, vous les imbéciles comme ça, vous les sozoyo, vous les bateaux, vous les gens comme vous autres là, maman toi la lobby est pas assis là à Koyate. Belvine à côté quand Belvite. Et ça choix là, apoyi c'est tout. Yo finga mutundumba sila yo moko bula. O finga mutundumba sila ye moko bula. Mida bula. E o mekoko soki o mokongo bula. Yagola bula. Misilolo bula. Tandresse bula. Yo ko finga mutu bula ndenge ni yo moko za na kati ya be wana. Mido yeko kota na live nanga vraiment na sekio vraiment là franchement na sekio mais ça linga ka bien parce que na bimiso zoba toyoka na yote toi to lingili tout te ko yo il faut biso ko yo pas la voyage mettre ça ici comme ça je vais voir on va voir ce jus d'orange Deuxième, pas dehors, yonde le shaki ntumba ya mida real lalia yo mwana okobala mukoni yonde ntumba ya mida yo ntumba bula wayo kokobi Nangila zongi sa chaîne nanga o eh sala te mama e kana na tsaki ni lezo sala te donc voilà Anima Quax
Et ce que bois kakara ma casse. Mais comme il coussait. Et comme il coussait. Moi, ça Carlos, moi, ça Saint-Joublet. Maman a racié. La maman a racié. Comme il congenga. Et ma bé. Eh, ya Gabi. Ya Gabi, pardon. On doit quitter Oyo. Ya Gabi, ozan do quitter. Yo ozan do quitter. Tala muto azo finga ka bato azo luka kufa na maboko ya bato. Tala loko ezo finga ka bato tout le temps. Na pasteur na ezo ki pe mwalimu so nini. Munoko eteli on dirait les soko. Eh Gabriel. Ni kambo na choko menopause pezoya. Choko menopause pe kanyi nzoto. Tala pasteur soki mwalimu yango cheni na munoko na tuni kaka ya mwalimu ya mwalimu nsambi nanga na kufika ala yani aza kungenga lala ya mwasi aza kungenga nazaka mwasi kitoko pardon bofinga nga kana soni pardon badi pardon bofinga nga nde na soni yaya bofinga nga na kanda mwasi afanda boye mwasi alongwa boye akoma lisolo kwa pe boni biloko ifo naliaka awa na likolo kuna na kokolia te kolia awa koloba awa andeko mwasalongwa boya koma lokola poni donc est-ce que eloko ya papa ya tige koto esto bana basi oyo bakotelaki merville oya tosolola oyoki ndenge afingi koka lisusu yango bawario awa na canada boza te bobetela mandungu est-ce que eloko ya papa ya tige koto esto bana basi oyo bakotelaki merville oya tosolola oyoki ndenge afingi koka lisusu yango bawario awa na canada boza te bobetela vraiment baza te bawario noki sala suki bolobi nini ndenge naki sala nini finger wave nanga oyo bolobi nini bolobi nini baya mwasi est-ce que eloko ya papa ya tige koto esto bana basi oyo bakotelaki merville oya tosolola oyoki ndenge afingi koka lisusu na break bon